Bienvenue encore une fois de plus dans le magazine Bino Congolais Solo, votre magazine de proximité, magazine Wapi et Memela Bino Basango, actualité, Nyonso Oelega Awa, la ville à Kinshasa. Voilà, aujourd'hui, tu quittes ici sur le terrain parce que nous avons encore notre sujet très important vraiment à aborder parce que Congolais, les lots, n'attendent Tombo qui pas comme possible parce que Yoki. Information, il y a annulation, il y a concert, il y a Weranson na Zénith de Paris. Déjà, ça faisait pas bien par rapport à manque. Il y a visa, on a déjà octroyé Weranson visa naïe. Mais aujourd'hui, Paris et répondre, Batindi Pena, Ganda que non, concert Weranson est annulé. C'est pourquoi tu quitté sur le terrain pour essayer vraiment d'avoir les avis d'une personne de Yabatou par rapport à sujet. Ça fait trop mal parce que je me pose la question. Les combattants ont eu à plairer ici que Kabila, oui, c'était le régime passé, mais le président Félix Tshisekedi Moutazan, un régime, un combattant. Abunda qui peut makasi le la bino mais bozo continuer ko combattre toujours artiste musicien car on est ça là na nini na régime passé finalement bolingi nini. On va essayer d'avoir les avis des Congolais parce que ça fait très mal de voir que le gouvernement ministère il y a sport tout le monde joueur azangi visa ke telemeli pe visa et monani joueur baye. Mais pourquoi ministère il y a art il y a culture na biso oyo et regarde côté les matés par rapport il y a octation il y a visa il y a Weranson na orchestre nembo olinga qui négocie ça mboka mobimba libanda. Voilà, on va descendre sur le terrain. Temps pour moi de dire un grand merci à celle qu'on appelle Nicole Lukaou, la famille Lukaou Nabinza Delvo, Nicole Lukaou, la famille Lukaou Nabinza Delvo, sans oublier la famille Toussimba Nanjili Serge Kassonga, l'architecte intelligent, un bon tonton, car Nengala Tarabien, Nengé Passala Ramoussa Naekitoko, et Jean Le Kertis l'ami de quelqu'un, sans oublier le 4 fois le banquier JR Kouimi, un bon tonton. Laurent Koué, Anabo, Namatete, sans oublier Rachel Opin de Gens, na Luanda, Moissia Bonzambe Makasi, et bienvenue Mangwa Tanzote Boyambindo, mon thème est maman Annie Chintou, le pasteur Clovis Fimpa, na maman Doris, Fimpa, First Lady. Voilà, on descend sur le terrain avec Redi Bonteke, mon caméraman, pour te conjoint moi à vie, Yaba Congolais. Voilà, Mbote Ndeko. Mbote papa. Comment on est? Mon nom est Cédric Monangani. Ndeko Cédric Monangani. Oui. Aux Congolais, pas si la montée par rapport à l'annulation, il y a concert, il y a Weranson à Zénith. Il y a bien mon nez. Pas si ma casse, quand on lobby dans pas si ma casse. À ta biso dans un kini awa. Donnez-moi que c'est un événement, on a vu Wera. Donc, à ta d'autant moi live, tu as un écran. Total est un moment, c'est qu'à passer ma casse concert, ça est bête mal les 17. Réaction bimike au thé, bah visiter Magindambo. Ça va, conseil commis, reporter les 25. Nous avons les 25 ah conseil sur les commis annulés. Je vais battre ceux qui est annulés. Ceux qui viennent sur Weranson, à Salinini à Mabé, ceux qui Weranson, ils montent à Konzakamboka. Boketu a zombé la champagne à l'eau, c'est pour l'annulation. Boketu c'est un villageois. Boketu a Moutamboka. On a Mungala. Mais le revient dans salle au café. Au point, tout c'est bien sûr. Aza besoin de beaucoup de yeboke tu so batché pour ça de loyer mboka oyo. Est-ce que yeboke tu a bon samboka oyo? Yo ça oza président yo tala papa. Oza président mboka tala vome kutuko. Ça ta musa mususu. O facha mona boyebité. Donc ala maman na charge. So yeboke tu Kabila ko finga, Mobutu ko finga. Le père ko finga. Donc au finga opposant Mutoye. Au finga Kabila. Kabila Keye. Le lot doit Fati. Bana ko finga président Yamboka na biso. Na problème nini? Na problème nini? Makamutu esa mamale malembe. Ye asa buzoba. Bokecho sa buzoba. Abena maman aventurier. Donc ye le ko la apoli ke vina ye. Alfa na poto. Bon mais ça été. Mais il y a pas que Bokechu, au moins la face on a parité. Il y a eu à peine qui n'y peut et moi on a pété. Concert à Weranson, on a un mboka congolais. Et ça que nous les nés d'ailleurs que musique betama Batou, pas kende mais
maman salama mais bambrouillement na bino de Monique et compliqué maman veut ensemble mais c'est pas grave té il ba suka wera a robeta kaka il y a le roi de la forêt a robeta ndoulé après raté mais il va à kobeta. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, toujours koba on doit sentir que n'a pas si na monter ma par rapport à ba congolais né bazolela voilà na ozande onanga merci na ozande onanga artiste artiste mbotena yo. Voilà, yo tu as déjà habitué na yo. Nathan beta bon on a pompon eh. Pompon eh batata mikolo na poto boboyi wera beta eh boya ato bundati. Ezalaki o kabila ye wana fana kinga kati na ba lion na ye. Oso comprendre siko wera seni. Tosonga non de bandeli. Wera son aye Nzemba Croix Rouge. Alobela makambo Afrique na Nzemba Croix Rouge. Oso comprendre ex boketu yo ye ma Nzembo ni na l'époque wana. Wera tanga zolobela makambo ya guerre na Afrique ba pasi banzala. Boketu lo barelo côté. Wera son bana changu batomboka. Wera son aye alongola ba conteneur à l'époque na soyeba. Boketu lo barelo côté. Oso comprendre paka. Eza souci o bosana ngo biso kutunde toza sur place. Tozo fifo événement ya bunda na kikasi. Mais nazo kama ba fe wana biso ali pa moko ti lobby. Oso comprendre tozo fifo na 3 positions. Au fin de telemio lali boulot zate mais to supporter. Oso comprendre mais nazo kama fort. Boketu osa fe na biso ya congolais ya Zaïrois. Bose belé. Oso comprendre. Boti kamera mwana po musique na biso nem de zolala. Si bozo boye ba artiste ba beta ba Nigeria ba Ivoirien musique na bango ezotombama. Toyebi ke bwana susi mboka. Bo futa ba biye boya to bunda to benga na kabila na Kisekedi yango so bolingi. Po biso to bunda déjà la muka ba boya ki to marché. To so bunda sur place to so ki ba gaz. Ozo comprendre. Eza souci comment na bana mai ndeta talo la wera son. Binisi bana bato ba footing bana bakimi bambangu siko concert ezate ba famille bebe bana ba reporter bana ba kepoto te tala siko ba souci bongo ba ko bela siko yo boketu ko lo mutu moko venanga sesele azala Maroc azaki invité falaya hérité wata goga alinga ko sala wana siko boboyi makamwana omote bopesi pasi musique ezongi sima soki vraiment boza na souci mboke changer boya bino nyonso bosoyi ba billet boye tokoma na 4 bandes 7 sauts de mouton pomme à tete saut de mouton ma crevette saut de mouton bitabe saut de mouton comme aéroport ba malala kutu ba makembe ebele na Pascal Bosco mbala ni na boluwa na poto. O mamba bilamba yango. Biso peto lati. O samande fute. Mbata kimono. Ya Philippe Plaine. Poni bosa bongo. Bato be boyi wera beta mikolo ba pera ba 67 ans. Bokenda poto na linzanza tomate. Ese biso mto tinda kibino. Poni bongo. Soki poto kufi nango boyeka malembe. Biso be ato sala ratetala. Chandi. Opéra ya pamba la vie est belle papa ema na motoki na yondo osili futa na balaka bibi oh la vie est belle débrouillez-vous biso toto débrouiller venanga Pascal Ligado a débrouillaga venanga Yannick Bongondo a débrouillaga na bosanité bo bikosi paza na Paris wana yemba aso débrouiller poni bongo bosa bongo bozo kitsoner musique ya bana mboka na bino pona nini ma akapela mo ya Jani yo bana poto balinga ke bayoka mo lisusu kuna venanga sesele na leli na leli fena ngai na mai na sananga mosui me ya mabola ete sala balingo etamwisinga moto pona yo Claude Tembe nga na yo tola panaka balingo ya mosisaro yelenda na kati pona na Voilà, vous comprenez que c'est un artiste. Voilà, on va continuer à prendre Batou.
Mbote ndeko? Oui, Mbote mon frère. Comment on est? Ah, Kinshasa Balabala. Comment on est Kinshasa Balabala? Kinshasa Balabala, belle 32. Belle 32, Kinshasa Balabala. Ouais. Vous êtes congolais? Oui, congolais de père et de mère. De père et de mère. Ouais. Nous sommes en 4. Pas si congolais de père et de mère le roi Ranson banilé concerne aye oh ba congolais belé parce que qui to landa ngo pe na mikili kuna ba congolais benga ba retrouver cette bonne musique ya Ranson pour na yo sango na tongo ya bien. Ben en fait que faut valoriser critique africaine détruit par modernisme. Bah oui rawana pour un peu musique musique ne se personne on a été mais à fait moi sala moi fierté na kata wa mboko sera bimana na pays mon pour valoriser critique Afrique et RDC ça nous fait vraiment du bien même si na nga fan na été mais ça me fait du bien tout le monde a venu à biso Kinshasa hein et moi na Congo diatoti là na ba pays on a présenté moi à Congo ça me fait vraiment du bien mais ba regret pour na au Boketu avait moi on a bien c'est avait moi il est très tangaté vraiment il est très tangaté papa na ya zoka et moi na mukie dans l'état aucun de classe c'était les champagne pour voir dans un concert. Ah non c'est un idiot tout fait viona asala ni na kata Congo azan je viens moko boye atanga kate idiot papa na va beta musique à Suède na Mobutu et puis babi mutamema na Kinshasa to mal au coffre. Non nazo wa makamona tu tozo ba va fait moi ba uti mbandaka batangité papa na bango ba bengisi na mbandaka ya wa place mona ba makala na ba makayabu pendant un mois na nzela mai tinda ye Kinshasa ba wera ba jibe ba okende ba chiki ba okende kotanga vya na tanga kate ye kana sima papa na bango lokole na mbunda abeta musique à Suède héritage papa na tikela musique à Suède tu sais que moi dans mon âge là et c'est na reprendre moi na ngabina sunda maye sunda ça c'est quelle danse wana musique à village na bango ba mongo vya on le ko sala eza makima d'études. Les maquiments d'études parce qu'ils ne sont pas appris. Mais où est-ce souffert ici pour notre visa gouvernement et tchakiment le coloté pour notre maramouana pour la facilité à visa? Non, pour la makamouana, peut-être que le gouvernement a biso bazo batté. Où est rapport la musique moins éducative ta betaka? Tu es baguna bassé le relaxa autant musabana batu ba mitaka la fait pas sa candidature. Chasse bana Congo ba vota ka te pour ton bato ba bagage. Mais là c'est là Zambela minu balé koto no boya koto mo ça voilà merci beaucoup. Ma musique était ngama mboza boye. Pour na viewera ko valoriser critique africaine na ba pays mu pa ça ça va. Mais le go veut boké ça là atikango. So za na posa ko combattre. Soit disant de bon benga ba combattant na kata poto. Ba président na biso avant na poto te. Ba politicien na biso za na poto te ba en Afrique. C'était poto monoza combattant yaka. Qui sont dans la Afrique, c'est la même chose à la Pacifique. Tu veux bien magéter, Boketu, à la Mouka. Boketu, à la tendance, Moroboy. À défendre pour Nata Moroboy. Défendre, il y a des forces négales que les Canadiens veulent qu'on finisse à Batou Matama. À outil qu'on finisse à président Félix. À outil qu'on finisse à Fayoul. À finisse à Kabila, si qu'on finalement, il y a un délégué Congo. Ou à Kenya, en France, on a fini à Batou. À l'Oukaboula, Moussa Sala, on a pas de qu'on peut pas ouer ça. Qui coordonnerait les alliés. Ya ponika emploi ko finga ba kino na kata poto aya na kata kini tamona ndeba ko ndundo la ya. Merci beaucoup. Mbote. Voilà, pendant quelques minutes, comment on a dit? Comment on a junior? Ndeko junior, aux Congolais, où est Ranson banilé concerne aye pas na motema. Ba Congolais le roi libanda ba banai ko zela pena zeni to na où est Ranson, mais le banilé concerne bon nde banile concert bon nga na osenga la ba mise na biso nyoso o Congo batika kota ma politique tozala lokwa na Nigeria ba Nigeria ba beta musique batala politique te yo so da congolais o beta musique kolinga te ko kotaka ma politique posoki oza musicien okomo kota ma politique et kolikira ba dégâts na ba ndeko na biso o pe ba voyager ba da posa to monsieur lingo beta concert okeni na poto obeta concert ngo omoni concert ngo simbité un musicien faut la ndara ba musique ndenge beta manamboka ba libanda musique o abiso ya Congo bokota masola politique te bota politique mupanzi bata politique balia mbongo na bango yo beta musique na yo po pepe congolais asepela commerçant ko payer ye musa na eza koyemba mais il n'est pas un politicien. Mutaya Futimbongo na le roi Rabat Dasenga Didi Kinwani a Futimbongo na ayembié.
moto aye pour la propagande aye minzembo na mabe za ndeko propagande ekokoza problème te tango otanga ba Didi Kinwani otanga bata politique non on a pas sur exemple ya bongo que Didi Kinwani a pas simbongo ba yembiye bon Didi Kinwani ba ko yemba mais Didi Kinwani to longola za mta politique te ngana 5 ans eloko moko boye ba musicien mso congolais na kati RDC batika kokota makamba politique babeta miziki eke na ndenge normal poso na poto basenga bango nde tomona na ba Nigeria na ba Afrique d'ici na ba Brazza ba misa Brazzaville ba ke na poto babeta baza na banga l'aise komaka ya biso ba congolais c'est comme babeta na poto baboyaka yango lo na senga misa mso ba congolais balongola politique ba tcha mupanzi babeta miziki na bango ke normal. Merci beaucoup. Mbote ndeko Mbote kombo nani Emmanuel Bikabidi ndeko Emmanuel namoni yo coopérant obosala mwa libanga na yo mais oyokisango ya annulation ya concert ya Weranson na Zénith etant que biso ba fanatique ya maison mais okokoloba nini basali mabe bazosala mabe bakombata wana na bandenga bapoto kuna baza na poto soki baza bakombata ya kitoko ya solo baza makasi bakita awa na kini awa nde kini nde makambo awa nde kini Kabila za Facha zali Fayulu za oyo bamona babundisa baye kobundisa botika baartiste ya biso likamu nini ye bokechwana ya bule ye nani ya ute kwate aza nani biso bana kina tongo biso yo toluka mbongo tongo ya moi makasi ye kuna olia bien na climatiser biso a moi malinga yaka kumbuya biso likamu nini ya kofinga sko aza parti nani no ye akumisaka nanu nani Fayulu azofinga ya azofinga nyo ya bien libumu wana ya bien ye maso ba permettre que bato ba finga bêtise na TV ngam dal boso ngana finga ya uti wapi oh okene no chance moya okeneka poto bwemba mo bani baba bavuya likamu nini akofani na poto tere ki mukolo ne moya songa a ezate pata ne logote moya songa ezate aya so za fe komata bien aya a to bundisa bango biso to bundisa bango awa kini nde makambo Mbote ndeko Mbote papa journaliste kombo nani kombo ngai ingénieur Kams Pomela ingénieur Kams tu es un habitué voilà ça la banalise il y a bien par rapport à l'annulation du concert Weranson ba congolais belé ba sepelité ba fanatique ba sepelité et surtout ba combattant ba kuna bangone ba pena la base ya makambo na yo. Bon, ndenge décision ne tobima au préfecture ya Paris et annulé concert ya Wera. Personnellement, Wera en tant que personne, je suis désolé pour lui et nous compatissons avec lui. Mais ce qu'on a aussi qu'on a généralité et que pour nani banile concert ya Wera, la réponse est allée belé. Banile concert ya Wera pour être concert ya fallait mais qui désordre. Ce qu'on a même lettre ya préfecture ya France, au moment que ba suite décision on a pour être ba moni. Jour à concert a fallu na veille. Gare du Nord, Izikaki, 4 véhicules Izikaki, il y a eu une sécurité dans Paris. Ndemundele pour bomba mboka naye, a eu décision pour moi je dirais qu'ils allaient un peu réfléchir parce que pourquoi nous réfléchir. Oui. Pourquoi Bandegonabiso va combattre? Parce qu'ils ont toutes ces possibilités de mettre peu ordre. Pour moi, ils ont côté na mboka na bango. Concert ya Wera wana. Ça apporte quelque chose na mboka na bango, oui. Ça c'est vrai, ouais. Ça c'est vrai. Mais lorsque concert à Wera Betami, ça va léser la communauté congolaise aux en Europe. Et que léser bango pour être dans le régime passé. Ba combattant ba soit décision ya ko annuler ba concert na poto pour être mboka zo ki mabe. Tu ne peux pas fêter tant que à ta maison, ton fils ou soit ta fille est malade, ou soit tu vois aujourd'hui dans le Congo, tu as un état de siège, dans l'Est, état de siège, donc c'est veut dire que tu as alors, 10 ans après, fallait produire Wera, tout ça semblant. On ne peut pas faire semblant devant une réalité et que Maramboé marché dans Mboka, on a une production dans poto. C'est l'année logique, on sait qu'artiste a Koufanzala. Bon, parce que lui, il n'est pas politicien. Son boulot est à Moussala et à Royemba. Tant le bina Est, il va à Koufaye, à l'autre côté, mais chaque jour, à Est, il va à Kondiamboka.
Il y a tout un ministère de sécurité, de bloc. Non, mais déjà, Ndeko Werason, vous voyez bien qu'il est proche du pouvoir. Oui. Il est proche du pouvoir en place. En fait, quand on parle de la politique est raté, tout le monde est actif. Politique, c'est comment est-ce que vous gérez le pays. Tu vois aujourd'hui, la façon dont tu gères ta maison. Il y a qu'à nourrir Bango les 2 bouts du mois. Tu appliques déjà une politique. Comme ça, la provision, on a déjà politique. Pour moi, personnellement, quand on a une lettre à la préfecture, on est à Paris. Tu as donné tout à fait raison. La raison à pousser. 1. Insécurité, à moins déjà que ça nous ma baie. 2. À référer à un concert à Fali. Avant concert à Fali, tout le monde a dit garde, il n'y a pas la mort dans la carte à Paris, jour en osant idée. Alors, nous avons assuré nos ceinture. Ceux qui ont équilibre, merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. Mbotendeko. Comment on dit? Monsieur Denis. Monsieur Denis, oyambi sango ya annulation concert Weranson ndenge nini. Nabi koza fanatique ya Weranson na ya Wenge déjà ko bana 4x4 mais le sali pasi ba congolais fait ba yo ka musique ya kitoko mais ba annuler concert wana. Bon, koloba pona concert wana. Esala biso nanu esengo. Koyoka ke de la forêt asangisi na bana na yo abanda na bango maison mère ya kala. Ba ke poto ba ke beta concert. Esala biso mo eloko mombo. Bakei côté bakei to yo ka concert to c'est lango le 17 et comme le 17 on va remporter le 25. Lelo na butu to landi na ba TV ba région so ba komio concert wana ezanile. Et puis si biso na pasi ya romona na ebele ya ba billet ponga na butu ponde na chaque jour na landa zamba zamba. Mercredi jeudi na landa zamba zamba. Et puis même na ba journal et bimaki balobi gouvernement congolais a salé là que 40 nini passeport hein 40 passeports a pesa qui est pour na bango ba kende pour na Zénith wana to zwaneti bango sikoyo na 40 passeports au mutu azui abimisi mbongo bino boke boboye abeta concerté siko mbongo wana akozongisa ngo ndenge nini yango pe da ekotaki na gouvernement pona nini kolakisa mutema mabe ya o boke tu azosala kuna na bandeko mususu. Est-ce que neto za wana mboko ici to mona lupango abokechu to yebi place ala la raté mais ya lobi aza congolais asala nini na mboko awa to ana ville na mboka na bango to ke même na village natal na bango to ke to lobake bokechu azala na posa Congo atonge école o atongo hôpital to tikala komona ngote mais bato ana ya zo sakana na bango ana ba de la forêt basali mambo minene na mboka o ya Congo bana be code bo fele ba tanga bazana bateau bazo soutenir na mboka oyo ambassadeur de la paix to lia pe ba mbongo de la forêt wana mais biso boketu wana to mona ke kana TV boina to mona été comment ke sala ka ba biloko ya ndenge wana eza mutema mabe bango ba moni ba musicien congolais moi do ke beta concert na poto ezo tombola bango tellement awe loko eza tende comment ko tsa bango mutema mabe. Mbote Ndeko. Mbote papa. Comment on est? Musée. Ndeko Musée. J'espère que la musique congolaise. Oui, la musique. Bah annulé concert ya Weranson na Zénith. J'espère que vous aurez pas information là. Et tant que congolais moto alinga randoule pour kolobani na annulation là. Bon, et ça regret na part na biso. Tant que ba fan Weraza patrimoine ya mboka oyo. Aza moto ya sala kombo makasi pe akotsa mbongo ebele na gouvernement. Mais comment on a fallu aller à Québec au concert na kati à Paris. Et ça na moko ya gouvernement a appui Vital Kamerhe. Donc à pesa makasi pour fallu aller au concert et bétama. Maintenant pour le moment, Werake a préparé pe a sali ba effort na yé tout, a somina ba billet à qui no beta concert pour annuler. C'est gouvernement va abandonner yé. Et ça normalité en tout cas France c'est si ba raison nango par rapport à des ordres de ça qui n'ani a fallu pour pas balingi ba protéger maramna bango il faut to bomisa avant ba concert. Soit disant ba combattant boketu yene créateur biloko nyos. Pourquoi il y a les gars gouvernement en force? Il avant d'akuna ita que étranger ou bien congolais to comprendre azo il faut se poser au gouvernement et ça la pona nini. Nyos zaka faute na ye kaka.
ye soki imposé na gouvernement bakolonga maloboke ti balongola yango kaka te etikalaka octaire eza likolo ya gouvernement ezalaka mpona nini donc eza regret baisole vraiment artiste monene lokola Weranson toregrete nango na badepense to oyo asali adepense combien Wera akendaka na elongo ya bato ebele mais komona Wera akende boye azonga concert betami te vraiment toregrete nango makati osepeli nango te vraiment. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que Bino Nyonso Bolandi réaction ya ba Congolais ba Kinois ndenge nini bato mboki par rapport à annulation ya concert ya Weranson wa pengaka kende kopesa mboka na biso lokumu alingaka kende kopesa mboka na biso honneur na kolakisa culture na biso ya Congo seben de molo na biso encore une fois de plus na Zénith de Paris mais le lot aussi Mukanda ya France et annulé concert wana par rapport et ba raison ba pousser wana ba combattant tout le monde qui na concert ya Fali voilà ceci cela bilo resika qui et la France a voulu aussi protéger ba bien aye yango ba annulé pe concert wana mais ça fait très mal na bandeko na biso bazali banda bazola na biso ndeko bokechu oza congolais lokola bato nyonso oza pe artiste ceux qui ozalaki awa ezalaki que bazo sala yo bongo kuna olingaki osepelate aujourd'hui tu ouvres une champagne tu ouvres masanga ozomela ezosala yo plaisir parce que annulé concert ya Weranson. En tout cas, ce n'est pas une chose à encourager. Les combattants, ceux qui ont besoin de il y a des boya na mboka awa, toya, to bunda ilongo na bino, tozo mat bazo marché, bazo ba gaz. Mais bino rara libanda rara wana, ngai na combattant. Un vrai combattant de ça sur terrain vient ici et vient pour défendre ba droit na yo awa na mboka. Ezate kozo sepela na annulation ya concert ya moto oyo, asali ba dépense na ye, famille na ye, il fallait quand même et se retrouver dans moi ba bénéfice na ye, mais aujourd'hui, ce concert est annulé. Boyo ki ba congolais vraiment ils sont en colère. Bah c'est pelité na annulation un concert au to sen appelle un gouvernement ministère na biso ya culture et art en tout cas vous devez vous impliquer na marambo etali dossier ya artistes congolais. Ce n'est pas comme ça. Weranson Adam Mutemnene borigo boya déjà par rapport à visa babo ina nkopé ça visa. On n'a pas vraiment senti l'implication il y a ministère na biso wana. Vous êtes là ministre qu'est-ce que vous êtes là pour faire? Tant qu'il y a un Congolais, un artiste, un grand artiste connu dans le monde, un Congolais qui ne va pas croiser ma boko. Voilà, ce ne sont pas des choses vraiment à encourager. On est arrivé à la fin du magazine Abisso Congo Lisolo. Toriel prochainement, on a un numéro Abisso Asika. Le sujet européen, c'est toujours actualité. Yango toujours comme d'habitude. Nicole Luka ou moi si à Pembe na Charpre, Nzambe à Charpre, moi si à Pembe, balobi partout ya Charamakolo, Angengarakaka. Nicole Luka ou moi si à Pembe la famille Luka ou na Delvo, na Binza Delvo, na venu Chopo Topé Sibino Mbote. Et quant à moi, je suis vraiment très heureux de savoir que Bozalaki est belé. Vous comprenez que nous sommes en direct awa, nous avons les cas, nous sommes en terrain et essayer de comprendre vraiment comme ça les cas. Voilà, je finis pour dire un grand merci au pasteur Clovis au Fimpa, Maman Doris au Fimpa Fest Lady, bienvenue Mangwata, Balobi, Raphaël Varania dans Ranega Peto. Un grand Solara, tellement très bien. Sans oublier Ange Kayembe, la douanière. Sans oublier honorable Henriette Ouamou, la beauté du Parlement, l'éclairage du Parlement. Maman honorable Henriette Ouamou. Merci. La maison qui vient beauté. Na 4 fois Mobali à Tonda Miambinga. Sans oublier Mouli Kibonge. Moi si à Pembe, tant que la maison Given. Beauté naé, pembe naé, ils ont permettre que au salut ça peut marambo ya kitoko ba invitation no pe et ça toujours kitoko. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Tokutani bongo na prochain numéro. Wow, ciao.